Bonjour, bonjour, bonsoir, na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukola lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or na ye kaka ko motiver ndeko oya zoyo kanga. Na ye pe kaka pona ko solola na tina ya bato yo ba salaka toujours critique na ba vie ya bato. Et puis na ye lisusu pona ko solola lisusu na tina ya bato bazala soki muninga za ko évoluer bozolo bakeoi asimbakisi. Donc bozuya normal na mokili ezala lisusu te, je sais pas pourquoi, parce que nga na yebi ke nzambe azali kolo ya nyoso. Nga na yebi ke nzambe ende mutu apambolaka o ezala na ba condition te, so nzambe abandi ko pambola yo wow. Donc mutu moko te akoki kokanga yango. Na ye kolakisa bino kaka ba na ye lisusu ko zongisa bino na mémoire. Botala musala na biso ndenge nini tobandaki na 2021. Bomoni bino moko couleur na biso bana ba préféraki balinga couleur a pembe bakanzaki makambo poto ezala na Congo ba préféraki totia donc ba chambre nyonso et puis libanda totia ka couleur a pembe na respectaki bana na salaki vraiment ezalaki posa na bango. Mais na yebaki que une année ezali belé il faut to changer couleur parce que eza Congo. Ndako na biso ezalaki chantier. Tozo bengisa batu boya bokende bokota tozo tonga malembe liboso esilaki te ba parti mususu esilaki te jusqu'à maintenant na esilite mais na katikati ya ba chambre to tiaki ngo penza la ba norme o mutu akoki koya avandi pe asali séjour na ye malamu akei parce que na katikati ya ba chambre jusqu'à maintenant ezalaka na position ezalaka au moins que to changer ba couleur ezala ba pièce mususu to tia yango carreau na mur to changer na biso ka ba couleur mais to koki ko modifier ngo lisusu te. Donc salama penza la ba norme ke appartement ndenge ezalaka to tia TV to tia climatiseur to sala boye bato ba pesa biso confiance banda to banda ne ebandeli bazala jamais de si pe bazala raka na biso okile sala ba témoignage ya mabe vis-à-vis ya komona tam susu avenir vis-à-vis ya komona tam susu libanda mais moninga bandaki ko bosser malembe 2021 j'étais comme ça. 2022 na komi boye, 2023 na komi boye, 2024 na komi boye et puis tozaka kako continuer ti soki na 2010. Donc parce que kozwi bozwi na biso eza ya nzambe tozwaka malembe. Hein? Donc ndeko yo mto vanda ka uvanda na yo wana ka pona okanisela wa muninga mabe o asimba kisi yo kendo simba. O asimba kisi muninga zo bose bozo mona. Tozo banda malembe to bandaki na appartement ya 2 chambres salon cuisine biso wana toza ko évoluer kala mingi te tozo koma na 8 et puis soki nzamba lingi donc to rekoma ti na ba 16 donc vraiment na ye ko motiver ndeko oyo ozoyo kanga soko za na projet na yo ya kosala banda yango kaka na mukie parce que commerce ya malamu babanda yango na mbongo ya mukie et puis ozo mata bato babanda commerce mingi te msuna ba 50,000 aya binisi 50,000 du coup mingi bakweya okoko banda commerce no na ba 1000 na ba 2000 soko za na mayele okoma na 50,000 wana ndeko ozoyo kanga esiko zali soko za na projet na oya kosala ozana mbongo te tiaka ka mutu nzamba osunga biso ba oto tiaka ka mutu bazo finga bazo critiquer biso tozo sala musala bazo finga bazo critiquer biso tozo sala musala bakanisi ke bako nuire bakanisi ke bako si bako kwesa bondimi na biso bako longola biso foi o tozalaki na yango bakotisa biso père mais on n'avait pas père tozaki na père te po toyeba ke loko nini tolingi toza ko continuer bozoloba tozo continuer. Donc mama Bijou lobaka ezueli kokanite ezana mutu mususu ozana paquet ya mbongo bandeli projet ndenge nazoloba na ondeko oyo ozana ona eloko te ozana besoin osala projet na yo kendeke na malembe il s'agit batu bazoloba ko landa bango te parce que batu baloba kaka et puis batu baloba kaka soko ozosala ya malamu ba loba te
hein ba lobaka ya mabe et puis ya mabe ngo mingi pesa la ka inventé. En tout cas ndeko nanga musala na biso zo kende kitoko. Donc service kitoko to bandaka na travailleur moko lelo na kati ndako wana baza 5 oyo na fin du mois bo il faut bazwa quelque chose. Donc biso penza to longoli chômage na kati ya Congo. Donc ande vraiment musala ndeko nanga oza na projet na yo kotala batute sala musala na yo nzambe akopambola yo. Ainsi na motiver yo ndeko oyo yo landingo zaki na posa osala eloko ozotala miso ya batu kotala na yo bango te mama. Kotala na bango te papa botala ba publicité na biso ya auberge na biso mama Bijou lobo lingo kende na o congé na kin contacter biso okozala jamais déçu tozana ba appartement bandi na $15 ya pamba ti kokoma na $40 hein tozana 15 tozana 20 tozana 35 donc tozana 40 deux chambres salon cuisine tozanango chambre salon cuisine tozanango ba chambre simple tozanango mama Bijou lobi ye pa na yeba banga kaprité kana mbongo wa mukio zanango yaka mama Bijou pe sur place à kovanda et puis lo lisusu ni loba nini en tout cas biso penza plein donc tozo sala plein hein parce que biso to kipa maramba ba tout table bozo lo biso to kanga mato et puis tozo kende toujours liboso toujours. Merci beaucoup à la publicité. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme ma casse. Alors oui, c'est une occasion de vous apprendre, sauf qu'à des diagrammes. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal ba divan to changer pe sala manger et pas la mission de musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et comme kapé 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Tozana ebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa tozana nyonso tosepelaka na matonge hôtel ya mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia Wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika de tika mama Bijou
toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiseur courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro 1